ezali pona ndeko na biso penyelo abungi de yanzela tanga eza mikolo na lolo za na idée te lolo eza na dé parce que brebis moko asa comme égaré penyel atiki bergerie askomi azongi na ngambo manager ba sous-vêtements na ba soutien ou ba zo manager nini na yine ba manager nini que c'est produit ne penyel produit ya nini ba sous-vêtements ya ba soutien ba manager ya manager ya kolukele libala ya kolukele mibali na comprendre puis wana na ozana souci delile ça na bana delile ça na mwasi mais ça ko encadrer yete azo ko encadrer tane ko détruire pati abungi nzela loko zwa yo zongise na nzela yo sozo okimise musika sukwa bergerie sikosoki lelo penye la zuma be akufi delile ça ko ngai ba ke nzamba otuna makila penye na mutuna servante de Dieu toujours ita ko sona penye la zaki nos États-Unis ko expliquer makamoni na mona ki na kata ndako wana mais déjà témoigner baza obeta ye azo ko be à part ko beta ya mona ki ke ndeko ya balaki aza amona ki na musika alame ki vedetarien na ye ko yemba na ye mais tanga approcher ye amoni ke na makambo ba paye ba zo sala na ya zo sala ezaka ndenge moko mobulu kini amona ye camarade afali na anniversaire mona bango asa publier vidéo mo boye je crois na bosani moke ya ne a publier vidéo mo ezaka anniversaire mona amoni frère na biso maki kalamba zo bina musique afali bolelo soki penia ki ko bina musique afali e kamu sabiso te par exemple biloko amona ki na bandako ke musa mutu ya bali azomela na ye ba whisky asaka ne nyoso ba pagano ba sala siko différence yango ezani kwa ngeza na kati mais chantier ba somba ngote ba somba ezana emballage ozomona do atika ne ko ase kamufende simako na pesi ba critiquer pour na liba ezande siko azana posa batambongo baya ko luka po azo mbongo na ye ba ke no ba sataniste bakoya bata maladi bakoya peli wana ye komi siko pembeni e moka bike bino bosi ba mona mipenda Marie Misamu est-ce que mipenda ngo na bisa na besoin mona ngo soki ozaki saso mona ngo ayo mona ngo zwa nini est-ce que tala mipenda Marie Misamu comme évangile et ça solo même makambo Denis alobinga na yebi pasteur ngo le quoi attend comme tu ngapena réservé biso ba takala na salo babota mona mobali babota mona eza bongo mais ba pasteur ba hypocrite à l'époque azala ki 8e femme ya pasteur wana aki 8e femme na Bible abalaki na mbongo Marie Misamu aki 8e femme. Bien, merci à tout le monde, mesdames et messieurs, vous nous regardez à travers le monde sur votre chaîne Équilibre Télévision. Bienvenue devant vous, Jérémy Lemba. Les renards du désert, on va essayer de parler sur les choses de l'esprit, mais également sur d'autres points d'actualité avec un serviteur de Dieu que vous connaissez bien, le pasteur Richard. Avant tout, je dis un grand merci à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires. Voilà donc l'homme de Dieu est avec nous. Pasteur Richard, bonjour. Bonjour mon frère Jérémy Lemba. Bonjour Pena Bande Konyo Sobalanda Biso et Biso Équilibre Télévision. Et moi on a pesi bango te place bazali nzamba pambola bango. Voilà, c'est un plaisir écoute nous sous papa après moi Mikolo Belé, bonne santé. Santé ça bien angola nzambe nzamba zo batela taka zo renouveler sous grâce na likona bo mona biso parce que ba musu basi batika ki biso ba musu bazana ba coma na ba sac d'urgence mais biso za bonne santé yango tozo pesa toujours Elohim merci mingi. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, tous en Congo, tous en monde. Le bon on a qui coupure, il y a connexion, il y a Facebook, na WhatsApp. Monsieur Mark Zuckerberg, patron Facebook, n'a pas raisonné tout, ba bloqué qui biso pendant un temps. Le monde était perturbé, n'habité yo tant aux hommes WhatsApp et ça va d'abord nous avons réseau côté au mécana réseau X, au mécana réseau Y ça ne marchait pas. Ils ont toujours un enlèvement et quoi annoncer mon doute donc on peut se réveiller un bon matin Facebook PKI. Bon, avant de répondre à Nito Sambela Mouké. Oui, papa. Elohim est au merci. Yonde mo bateli oyo bateli bisope au municipal journal elo parce que ebele batiki biso koloba oyo bakufi bazaki mabe kolekate bisope otiki na bo moto za malamu kolekate mais ezaka ka bolingo na yo na recommander émission maboko na yo tika moli mo centre nde inspiré biso ni to koloba pona lokumu na yo au nom puissant de Yoshua Amashia amen amen. Mon frère Jérémy lobi comme ça ki ngai moi mingi parce que zamena bande ku doki na ba rendez-vous au balanda biso na kati ba mission doki na ba rendez-vous ba prière na butu neti ndeko mona Congo Brazza doki na rendez-vous na ye ndeko musu na États-Unis ndeko moko na Israël vraiment et pesa pas pourtant on a chargé téléphone na tie nini méga na tie 1 giga na ngapona ba na osola na bango na meki ni ko na Facebook ezo lekate WhatsApp ezo lekate et là batika kaka YouTube nde ba ne ko leka parce que kuna nde longola biso ba stress na makambo to monaka ya batika ngota mususu mais
to ba ke babilo onyo sezo sala maoyo ezaka ka biloko moko diable ndio contrôler mokili bien que biso to kota kuna ba WhatsApp ba Facebook itango kotisi kombo na yo nde ba senga ba donner déjà diable zo ko enregistrer effectif ya mokili mais biso ka doza mise à part moya retenir biso kozala te eza pesi moya kolo pa zo le kaka wana po communiquer batu pour les loso biso ba ebi biso na monde na tie ba zo landa biso eza po ba réseaux sociaux ezali nzambe pa se servir na yango mageza na ngolo moko eza inspiré par Satan mais nzambe aleki na canal wana mais lobi nde ba bouleverser ki to ebite bazaki na besoin nini bango nde ba oyeba parce que bango bazo travailler chaque minute chaque temps baza kotala évolution nini to sala bon ebi eloko ni bazo contrôler monde zabwe moko akemi moko atikali batu mbali balali na mbetu moko akemi moko atikali même na kati avion kozala scandale moko la lèvement supposons pilote wana na ba copilote bazaki ba chrétien baza enlever ce ko vol etikali kotambola dans le vide likolo sore kozala nini chauffeur azaki mwana nzambe ba lever chauffeur etika freina na osimba frère donc ba dégâts ko salma parce que yango moni biloko tout diable azo préparer pourtant événement ne ko salma monde atie ba koyeba ngombala moko kuna baolela Congo bato sali Europe basali ba Amérique basali bodoki kozama kolela makasi yango biso to taki ba chrétien makamboyo to pousse kama makanisi na biso musika to ba ke dès que tozomona makambo so zo changer muke kolo na biso komi pembeni ne to imba ke azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela ozomona makolo akolo eza na nzela parce que kolo atika azwa malembe esika to kutana na désert na mipepe esika levement ko sama parce que tango levement ko sama biso to kokota mbamo na lola nanu te to kozala na mipepe quelque part to kozala wana pendant 7 ans na kolo na biso après ça to koya règne milonium na sena ya mabele na Jérusalem otoka ka Jérusalem zonga Jérusalem ka mono rien to kozala na règne milonium na biso pendant 1000 wana vraiment kozala sona komi na basenema epesa nga esengo kangama na kolo parce que namona makama mokilo eza pamba namona mokili eza pamba malheur na bato bamimona ke mokili za bango bakangami na mokili lokola sonzo OK mokili zo leka na makambo nango parce que mona mokili ya Noé leka to mona mokili ya Sodome leka mokili pe abiso ko leka ta oyo alors bato bakangama na nzambe vraiment sozo boya nzambe pona mokili leka kanango parce que to mona modèle les ont changé ba réalité namoni ndeko momene tasi ndo betene masolo bisinga ba préparer ko saba camion ba no tambola ku chauffeur azati mais zo tambola kana GPS même avion comme na bo matina kati avion et le bokiti bokitimba mona Congo bozo comprendre pourquoi bokiti donc télécommandé kaka c'est ça donc ndemo ki les évoluer yeba ki makambo pe nzambe azoke na bane maleme mais wana nyose ko leka nango parce que moi me ba savait ba kufa mais to luka mieux place ko vanda éternité parce qu'on est à éphémère. Voilà l'homme de doctrine pasteur Richard, je pense que pour analyser le Congo bien, c'est un phénomène vraiment compliqué et nous sommes plus attachés, habitués à les réseaux sociaux lorsque ba couper en gros monde entier toi qui paralysé, on ne sait plus se communiquer, ba to États-Unis ba bungi, France ba bungi. Parce que Facebook na WhatsApp wande simbi mokilelo. Oui. L'homme a dit donc nous sommes tous connectés. Le monde est devenu comme un seul village. Oui. Tout le monde a appel vidéo, tout benga na tout solo là. Bota l'émission en direct du Congo RDC. Bota besoin na poto donc voilà. Les diables nous contrôlent, mais Nzambe pas travailler kana batunaye à travers ces mêmes réseaux. Oui. Comme l'a dit l'homme de Dieu. Donc voilà, je pense que Bandego Talabiso est belé des milliers. Abonnez-vous massivement pour nous faire avancer, pour nous assister. Ça serait une très bonne chose. L'homme de Dieu, c'est vrai. L'actualité reste dominée par l'arrivée à Peniel, na Congo. Peniel que nous avons tous connu. L'ex-femme, il y a frère Mike Kalambay qui est devenu pasteur. Votre collègue, pasteur Mike Kalambay, j'ai vu ces images aujourd'hui, l'église n'a pas croître, ils ont collé avec le temps. Mais Peniel a eu au tali émission Peniel, au tali déclaration, au tali dire pour que n'ait épinglé d'abord il est le bic non, a découragé les jeunes femmes, 23 ans, 24 ans, parce que les balles, c'est difficile. Il faut attendre les meilleurs moments. N'habitez aux ali papa. Et ma mère Nabiso à l'époque, na 16 ans, 17 ans, se comportera bien à ma balle. Mais on a tourné le monde dans le lot, on a 24 ans, ko balate bon. Oti la libre pour faire quoi aussi? C'est une question te posant en suspension, mais to kotipe na kati
Et au moment que bah détails ça moi bien avant de toucher mon télé bah critères mi balio ya pesa qui et tout sortie médiatique ya Peniel tant au télé yango avec na prophète Denis Lessi comme étant son manager et mon tozo coacher au moni au sali résumé ni bon nga etake nde olobi ke biso tikali toujours na doctrine parce que mutu na nzambe to pe mosala na nzambe parmi 5 ministères na biso ko toujours pe bandeko bala na biso ke no to zaka ba gardien à doctrine voilà to zo garder yango o to zo préparer épouse du Seigneur to zo préparer parce que to memaï devant mobile na ye sans ride ni tâche moi c'est moi zana ni église oyo nzambe atie ke non 5 ministères pour na perfection ndenge faisait 4 so bandi na verset 11 okiti na 12 13 14 ezolobela makambo pour la perfection ba saint pour na bato comme na connaissance ça parfaite ya nzambe atie 5 ministères tozana pour na ko embellir église ko bongisa chaque jour église zo bongisa nga zo kama lelo ba trop de serviteurs nazo tongela nzambe temple na tongi temple à 100 000 membres na bongisi temple vraiment ils ont ba ignorance je crois que ta penda ko le makambo e mangaka biso mais je nous a pesa biso espace que tout le belaka uniquement ba enseignement OK tant to ko bongisa kate oui to ko bongisa place lupangu to aménager ngo pona to ya wana moye beta biso te mbule beta biso te mais o to bongisa ça église o bongisa eza ba église bâtiment eza église au corps du Christ to bongisa bato tozo mona ba changer bizela na bango sorti médiatique ndeko na biso Peniel pesenga mawananu taki naza berger taki naza mobati la bapate bible zo bakitango pate moko za na 100 pate moko abungi nzelo kotika na 99 olandi moko wana pona ozongisa na kati ya bergerie ndeko na biso Peniel la bimi na kati ya bergerie mais ça là ngana pasi ezo sala ngape pasi je crois que na bandaki déjà ko saba programme à prière ko kota pona ko prier pona ame oyo bible zo bake esengo za na lola soka ame moko bongoli motema fete zalaka ba anji tout na ba être tout bazaka na lola wana bazaka toujours na louange makasi mais ma pesa na lola tango yo mu Kristo mazo tika ko la zo zonga na sima pa ya sata ezaka dei makasi na lola alors na lola na minute yo dei ezali pona ndeko na biso Peniel abungi de yanzela. Pourquoi Peniel abungi nzela mon frère tikana s'exprimer na makasi nzela na lola donc matanga eza mikolo na lola za na idete lola eza na dei parce que brebis moko sa comme égaré Peniel atiki bergerie askomi azongi na ngambo sata nde tino deza na lola alors vraiment ba raison sali ke ndeko na biso azonga pesima ya mwasi bien sûr qui ko condamner mais quelque part qui peut ko condamner te ce qui te condamner nanu premièrement eza mobali ya balaki croit que un frère wa imbaki kitoko ezali kambo ngolu mongongo kitoko lokola age Michael vone kitoko so zoemba bia apena ina kota lola mais eloko ebomi parce que ndeko na biso magazo kitako yemba maintenant na bongo laki motema te ndeko Mike Alambai ndeko Mike papa parce que biso zababiki tozaba mwinda ya mokili biso tozababiki toza mungwa ya mokili tomona ka mungwa parce que ba pesi parabole ya mungwa ngo mungwa te ko sentir goût ngote alors tango tie mungwa ndoko akeno ozo mela soupe ozo sentir goût biloko alors biso ba chrétien tozaba mungwa tozo pesa saveur tozo pesa goût ezo baloba eza parabole mais goût ngeza ni ezalé na biso taki yo bali muté binzambe malamu te bible biki non biso ba sena nzambe témoignage na biso faut le kamaté na biso na kitoko très bien. Ce qui m'a nzambe aote kaka témoignage na awasa makamususu eza passe pour na bato babongo la mitema parce que loke tina bato babongo la mitema tango batali ke pasteur makamba lobaka ndenge tozo marcher mokile mona ke non te ona ba bato nzambe opera basala nzambe parce que même ba disciple à Jésus ba koma na mboka moko ba pesa bango komba ba chrétien et bango ba 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 chrétien mais vi ba tali bizaleli na bango babino bato ba chrétien bato ba pesa ba kombo ba pagano OK parce que ba tali ezaleli même ta balingi ba boma Jésus Pierre a dit Jésus na sima. C'est moi que Jésus a prophétisé qui déjà que non. Pierre a kouanga na ye avant tongo eta na kouanga na 3 fois. Pierre a dit jamais ndé na ebelo kolo to kufa no ensemble. Mais tant ba we na ba pelisi moto ba fandi ba pharisien na ba scribe ba zo sa ba réunion ndé na ba ko crucifier kolo na biso. Moi si mo ka fana na tali caractère à Pierre. Alors bi yo ezaleli na yo ezo ko kokana ezo balana na muto yo. Pierre a dit mbadi ngaite maman pardon na ebi muto te. Première fois. Pierre a camouflé afandi susu. Le lega Pierre a vandaki. Moi ça mais yo za moko abato ezali na yo, eza lokola tato yo. Abi ngaite gede. Ta komi 3 fois.
Jésus a tali Pierre, Pierre a tali Jésus. Se souvenir de la prophétie, Pierre a bandi kolela. Et Nicolas Banini. Frère Nabiso Makambo, ndeko Nabiso Penel la mona. Parce que Penel était à Bandika Babone, le temps Bakaboni, Biso toujours qui tana, ndeko Moko Azape, servante de Dieu, toujours qui t'a reçu Penel la Zaki aux États-Unis, qu'on expliquait Makamoni, na mona qui n'a qu'à tanda kouana. Mais déjà témoigné à Bazao Betaye. À part Kobeta, mona qui ndeko ya balaki, Aza, à mona qui na musika. Alors qui veut déterrer na e, koyemba na e, mais tant à approcher, à moni que na Makambo ba paye ba sala. Na ya zo sala ezaka ndenge moko. Mobulu qui a mon camarade Fali na anniversaire moi na bango ça publié vidéo moi boye je crois na bosani moke yane a publié vidéo moi ezaka anniversaire moi a moni frère na biso ma kalamba zo bina musique a Fali bon le soki pena ko bina musique a Fali et comme ça bisote par exemple biloko amona ki na banda ko musa mutu ya bali azo mela na ba whisky asaka ni nyoso ba pagano ba sala siko différence yango ezani oh meto bato ba condamner mingi penel ninga zo bina na concert a Fali mais à mon avis, pas mobile. Balaki ex mobile déjà. Abane ko bina ngo déjà avant. Azaki master. Dernièrement tout le monde Alexis de Konabiso héritier na kacha soit disant église to binga église que ya ko mbanzembo. Mais église c'est la ministère munene ya sali. Ministère des anini. Il faut ba no ministère za bâtiment te ba sali wana. Le ministère a pour la parole ko programmer bonne nouvelle. Ndé ba bengi ministère. Eza musala ko exercer musala mo. Ta bi ministère ila ezete ko tongia ngaro binga ngo ministère non. Mais ministère za évangile toujours tenir. Mais d'après selon ba témoignage babi Paris penel za na regret parce que après c'est âge na 26 ans. Donc so zongi na sima na ajabala qui il paraît frère Mike ndem da déverger qui épée. Et puis ba botine bana sikoyo moi bon balango têtu ba problème et tout ça. Donc il y a un moment à changer na caractère. Mais tant que la télévision, azo pesa ba critérium. Na lengo ngelo mokena échappé nga. Tant obi ka bi faut baloko sana ubala no commerce na ba 30 à 28 ans. Et ça faut parce que ba mama kala na ba temps penza ba koko na biso ba ubala na âge ba 12 ans. 12 à 13 ans ba bali déjà. Pe ba fana na mibana bango ti liwande kaboli bango. Ba moni ba deuxième génération, troisième et quatrième mais selon ndenge nzambe akambaki mutu na mutu. Wana ba mère na biso ba mboka. Ba biso ba ta ba mboka ya kala kaka. Ba village bon kasi kichase bandika na ba ta onati. Ils ont les lotés mais ko bala les occupés nango âge. Ils ont 24 mois ça coquille, 22 ans, 23 ans c'est bon non? Coquille déjà. 22 ans déjà sur maturité à faire na libala à encadrer mais heureusement ka tombaki na maboka mutu mabe. Et là que bomi so akutana na mutu moi bien alinga ka encadrer dans le Seigneur la qui parole à la qui c'est le banzambe. Alinga ka se comporter mais il a expliqué longa za kuna ba encadrer ki biété. Ko betaye ko saba makamoko boye ya ko OK non. Ils ont bon été moi si ko balier je prends na tabo partager la parole parce que moi ça sera toujours le cola moi na moké moi ce ko bisa que non moni kopo ko tcha likola télévision te mais ouais écoutez ka tcha kopo likola de sa télévision il faut ça monter ma monnaie na ko encadrer pour baza ba être baza faible ya au moment ba pays musu ndi ba Europe ba Amérique ba pesa mi privilège na moi c'est parce que baza ba être mako faible au bisa to soutenir bango to supporter ba faiblesse na bango moi singa na mona ka mabeka soki akomi ko sa infidélité mais soki na mo ba comportement musu vona supporter parce que baza kwa bana muke faut la suka ko mesa na maturité ozomona mais za ba asita ba ubala na ba 30 ans mais ndeko mo lobi ki penel za Isaac Ndoki neza ko animer pour qu'il a détruit ministère ya ndeko Mike Kalambai wana lokuta uyaza na mission ko détruire ministère ko détruire au contraire makamususo ya zube bilo be omona ka penel o sa ba acte boy bibe so ba que c'est le spirituel qui conduit le physique ndeko na biso penel na biso taki musako ila nzambe aza déjà envoûté na animé na ba démon. Ba démon musu ya zuna kata ndako libala zaki nango. Oh, je te dis. Donc ba partager ba démon. Bah oui, ba partager parce que na kata mariage tout ça ka partage ba démon. So ozaki na 100 outi na koto outi. Ngaza na 50. Tant okuta na boale, ngana transmettre 50 na transmettre nga 100 yo, to komi na 150 150. C'est ça eza ba mystère moko mo to expliquer. Ba démon ndako na bango ya famille na bango to ozuna libala. Te ba azuna libala. Azuna libala oui. Voilà. J'ai compris, mais tous on a un critérium où il y a un critère quand même. Abi, voilà, elle est libre, elle est déjà divorcée, ça fait déjà 3 ans. Elle se sent à l'aise, elle s'en fout, elle est très bien. Elle s'occupe bien de ses enfants, elle travaille à casa, elle a moyen à pécer ma condition. Le but d'abord, il faut d'abord beau. Il faut avoir la beauté. Il faut avoir la simple, il faut avoir la crainte de Dieu. Et voilà, après si les critères, il y a moni et séquence où on a comment, après si les critères. Bon, on se tomber dans le sida, mais il est beau.
il s'expose. Est-ce que le pasteur va entourer, va exposer un danger ou bien au monde qui démarche ça les amalam. Démarche basale les libanda volonté nzambe za ba posa na emoko parce que makambo biso dozara selo volonté nzambe. Ah OK. Pour to to lobela peña le boizate po aza libanda ya parole. Pagano est mo pagano zolobe na bangwa. Mais le kola lati casquette qui chrétienne, yeba ke biso ta ke ba tsena nzambe to yana support doctrine zolobanini. Doctrine sotangi na 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 15 et zolobela comment même moi ça qui kolata. Babi ki alata avec pideur. Au moins, mais talent de Gonabi Soto de lobby, Bamso Boaza américain. Ou Aza américaine. Est-ce que parole de Dieu est en Amérique? Amérique est sa référence évangile. Loin de là. Évangile est bandit en Amérique. Évangile est bandit en Congo. Évangile est bandit en Europe. Non. Tant que nous avons la vie chrétienne, à cause de conformer ndenge doctrine ezo senga. Doctrine ezo senga biso na mukanda na pesi 1 Timothée chapitre 2 verset 9 tina 15 otangi ezo bela koma basio bandimeli évangile. Basi pe ba profiter bala obalanda biso ba sœur en Christ batanga verset 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 15 pona ba sœur na biso bomeka so na Bible te Luka Bible otanga oyo ba koma doctrine ezo bela pona moi. C'est ça doctrine. Nazali bana doctrine te. Doctrine pesi biso ndenge mo soki kolata. Mais tant tout le monde dit qu'on a vu ça la team ABOT pas américaine na Amérique basala rabongo biso na bandeko bazana américaine ba américaine et puis ba bota makuna ba kola kuna mais bandimeli kolo bazola ta bien là bazola ta te babi ya sali marque ya soutien la marque nini papa est-ce que a sali marque ya vêtement na yi yango mona lata kine bongo mitiki ba kuiso na botala na bino ndenge yemoko esimbi c'est que ba mère pe mususu pe ko simba bango mais étant que chrétien il fallait pas ça les lokona il fallait pas ça parce que doctrine les autres permettent en côté c'est leur doctrine soit zaki pagano to mona ba pagano mususu ba sali ba maniki ba sabilo na bango to za bazali bande évangile mais soko koti na kati ya boîte oyo na ngaza chrétienne alors to komi kolandela o c'est leur parole ndenge na mona ki ale muluta sala kanze momoko nazala lokola yo salete bomoi nangaya yo ezala moko ozomona tant to nimeli kolo to lingaka bomoi na biso ekoma moko na ya kolo Bible même na mokanda ya Corinthiens que non je crois 2 Corinthiens chapitre 5 17 que non bato ba yambi évangile ba komi bato ya sika makamba kala nini et longwe ba komi ba nouvelle créature alors so yo zana évangile otikali ka muta kala se ko yamba kino évangile te se ko yambi Christ mususu o yambi esprit mususu o zana esprit également so ko zako lilobanza il faut ko kana lilobanzambe il faut landa doctrine ezoloba mutu mota ko koma ki komi militaire c'est quoi tika na matalité ba civil non ba ko laksa règlement militaire ba ko laksa tactique de combat bakolakisa ndenge ni batema na mulongo bakolakisa koma kwa agir ndenge zalaka formation ba kopesa différent ya mona que différence zana bandi kona biso ba militaire na ba civil omona to bano mona makambo ndenge mote biso pe bible bingo to za ba soldat molimo quand on ba commando du ciel ça veut dire qu'on marcher ndenge mokili zo marcher te même Jésus tant azo pris na Jean chapitre 17 abi ke kolo bazana kacha mokili na sengi no kolo ngola bona kacha mokili te mais au garder bango parce que bazana kacha mokili mais bazana kacha mokili te elinko lo banini makambo mokili oki kosala biso take ba chrétien to kosala ngote mokili bazana bakota ba concert bazwa basi balangwa masanga bayiba basala ba avortement mais pona biso ba chrétien eza interdit o mokili bazo sala ngote biso to sala yango ne sa différence que ya ba chrétien na ba païen différence na ngwana mais ce qui différence ezate ndenge ndeko na biso Patrice Mosoko yemba que non j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église je l'ai au moni confusion. Alors, il y a quoi bon? Ndeko na biso vraiment na ba critère apesi un ensobi we bala bala kitoko oui ya mbongo c'est que aux unes autres lokola marchandise ndenga lobi wana ezana bata ba science occulte lelo nde ba mbongo ezo dominer na monde lelo eza ba mbongo ya magie tozo mona banganga wemba bona plateau na mona kinde ko nganga sala émission wa ndeko mo bengi se nga bengi na Canada na $10,000 ebimi mutabonga na mbongo na kisi et ça coûte taba au 5 sacrifice à bien na zui am parce que et ba tu peux bana ba o ba landier ba takitoko bazali Satan na bala kitoko so tali boga batali bel homme talo bia nzamba sala moninga mobali ba ko ya pena bambongo na bango mais ba ko bale bien si mais ko za po lobi ba sacrifier bambongo mabe donc il a lancé appel oyo monde à ténèbres yokie lole yokie enfer pe yokie yeba ke sikoyo na nzela na ya ko mona yango lokola zui manager na ye oyo soit disant prophète manager na zuya manager aye tokotala toza wate to beta suka émission
parce que toi Peniel là ça kana nzambe yo za contre manager na eh tena contre les loti lobby na za toujours contre ba makamuna na sina loba na ko est-ce que démarche on les a mabe ko encadrer mwana siko na ba manager na mwana zo luka libala manager na ye bazo manager ba sous-vêtement na ba soutien ou bazo manager nini na yine ba manager nini que c'est produit n'est Peniel produit ya nini ba sous-vêtement ya ba soutien ba manager ya manager ya kolukele libala ya kolukele mibali na comprendre te et so mutaye ya na candidature après c'est pas Denis a joué à Bombi ba trier ou à respecter ba critères ne ba jouer mais les mal les a qui ba tomber sur ko on est na magicien to mutu mo ko échapper bango risque ne ngo et ça na regretter ba que manager Musena Nzambe wa bi ke brebio pe brebio na zana ni mwana ya pasteur mwana ya collègue na biso pasteur na pesi mbote bisika za na États-Unis waza mwana kwa mwana ngapelo biponga pe na boti bana basi lobi soka komi na ba spiwana na ozana souci delile ça na bana delile ça na mwasi mais ça ko encadrer yete azo ko encadrer tane ko détruire pati abungi nzela loko zwa yo zongise na nzela yo suzo okimisie musika sukwa bergerie siko soki lelo Peniel la zuma be akufi denile ça ko ngai ba ke nzamba otuna makila Peniel na mutuna oh tanga ya mona ka lobby batu ba po aluka bes ne baluka ka ba ye alobaki eza charge na tamalo ba monter za pona ko consoler tanga chrétien be chrétien linga foi na ekiti azozonga sima biso to na maloba moko espoir pona ko fortifier ye pona ko exhorter ye ko zongise suna kacha foi donc yo sute pote garer musika do denile c'est comprendre à partir là ko sali on a déjà bato molimbo comprendre yesika azali to boto loba ponga na loba na ngai clairement na sina loba makamunemba mais monsieur Bela para apé na sa yepe alandanga yebi na parce que apende koyo nga na yebi moi bien toujours peta ko soutenir na ba 2003 ba 2004 ba 2005 na ba activité musa salaki ya kuma nga na zala parmi nga na zala parmi so atali activité musa na 2004 abengi saka ba président mon Nigeria ba bazana ba vivre na Londres ondulele na Jonathan Bayaka ezali conférence mo babaki ba pesa ki exigence a sanctionner 5000 pasteurs nga na zaki parmi na memela epé batu to salaki to bandaki réunion liboso na inde 3 awa ti eke na réunion eke na wizele place aki na église ne place aki na sima morgue ya nini Saint-Joseph je crois que to eda et moi makamo ebele voilà c'est l'histoire niveau yo les amours passi brebé abungi yo esu ko encourager malamu keno ba candidat ba par rapport à quoi libala to bala ka selo mokano nzambe omoni frère na pese exemple soki mutu azoluka ke ngai na vina na selo ko boite ngata na ozala na baki no nzambe bien te na baki na vina na ko bala mosa mokongo te metango na bala na bali mosa mokongo no makambo yo ko boya yango ikukuta na kana nzela nao sobi ke ngai na ko bala na nga mutu boite ngai na vina na bala na nga chauffeur te nzambe permettre na nzeno ka chauffeur ndaya po nzambe mutu otinde solo volonté na ye lokola sena biso ak divorce ki oui esengele ka bonde la nzambe apese mobali selo volonté na ye mais lokola komi kosa ka pona ba critère on fala kene na Vodacom basala miss Vodacom comme ça ba sélectionner bien parce que na ba mbongo bakoya ba ministre ba président bakoyoka bato critère ya linga ozwa na ye baze ebele bakoya mais il faut akota na compétition commissaire oza bien parce que manager n'est pas moi au craquer au kokasute ba makamususu mesengela ba to ko ba entreprise amine ko ba Vodacom et ba zo charge wana eza mayama be pona musena nzambe ke no ngani na komi manager na ye bato ba candidat ba ya et azo teka nini marchandise nini azo teka si remeza pona libala yo kasi mobali pendo solo ndenga pesi kaza na crainte ya nzambe ye moko na za na crainte ya nzambe te parce que komi DJ gare ano na crainte ya nzambe te mutu aza sérieux ye moko aza sérieux te mbongo yo kasi mobala azo bate omoni loko tuso keneti obateka kwanga boy bafungula kwanga mo batie ko chancho bato bamona ka ne kwanga eza na kati mais chancho basomba ngo te basomba eza na emballage ozomona do atika ne ko ase kamufene simako na pesi ba critique pona liba ezande siko aza na posa batambongo baya ko luka epo azo mbongo maye ba ke non ba sataniste bakoya bata maladi bakoya peli wana e komi siko pembeni oh yozo za prophète de malheur te na lo ba solo solo na musena nzambe omoni po muta kende tabato musu ba bebe musu bota mika lelo ba kufina bango basali liwa penye eza pembeni liwa aussi ya manager na ye prophète Denis eza pembeni oui parce que ngana ko bateke na koma manager mutuma même nzambe kuta koma ko boya makambo responsabilité libala parce que tango yo adana efe ba bebisa tanga komo tuna abi adam okoma olembo monga na pekisaki adam mama kizemba mo eve habite moi si opesaki ngai ça on nzambe koma na ba réserve même pour oponela batu basi parce que adam kizadi nzambe moi si opesaki ngai ta batuni moi si habite ezanga te zane nyoka ozomona
mutu na comment koluka ko mi justifier devant Nzambe. Alors ngana koluka te na ponele mais moi nga moyo parmi ba église na ko ponele mobali te. Yé moko ça la choix na ye mais aya ngana prier so que za mokano Nzambe na yeba. Mais ceux qui ont les choix lobi akuté na malheur. Et on peut accuser toujours. Voilà, ça c'est bien, mais entre-temps, tout peut sa félicitation à mon Marie Missamou, Pabali, Riti Missamou, tout le monde est là, comme jusqu'au bout. Félicitations à elle, mais aussi puis révélation, mon sous-sous. Et prophète de la nation de Nice, le non, Marie Missamou Pabouta, na pasteur Morobe Mona Mobali. Bon, pasteur, on a payé comboté, mais le biki, pour na royer, pasteur en haut. So bani na ponga bi ti na fikine azaka na couloir okaka wana bon na baino na mwana Marie Misam aza mwana biso ndeko na biso Riti aza pe ndo ya mwana nga pe kombo mwana nga ya mwasi musu Riti vraiment na pesi mbote bisika azali quand même asepeli si biso oleki tambola beti biso mitu akotaki abimaki awa lokola bali officiellement vraiment Nzambe a soutenir libana na yazala bien abota sa parcours malamu vraiment yazelo wa utupo ndeko na biso atika biso atiki photocopie na ye vraiment mingi bataxa ke Rita sali bo Rita za évangile za mwasi fa bala asali tane ya bali vraiment coup de chapeau soki Denis le Salobi magambo oyo na pona nazane d'accord parce que oyo kaka même série moko moté moko abike bino bosi ba mona mipenda Marie Misamu. Est-ce que mipenda ngo donc biso na besoin mona ngo soki ozaki saso mona ngo ayo mona ngo zwanini est-ce que la mipenda Marie Misamu comme évangile et ça solo même makambo Denis Salobi nga na yebi pasteur ngo le quoi attend comme tu ngapena réservé biso ba takala na salo babota mona mobali babota mona eza bongo mais ba pasteur ba hypocrite à l'époque azala ki 8e femme ya pasteur wana aki 8e femme na Bibwe abalaki na mbongo Marie Misamu aki 8e femme ya pasteur wana abutse mwana na compéter les membres sous Denis Sabossanaki na PCP mbote za magemo ba défaut na mais na PC quand même mbote mais pasteur za na basi 8 comment papa mais ngana bon pasteur ka ça na basi combien comme je crois 10 ya ba ki 10 mais je crois Pierre Casse ya kuta za na sipene pas za hypocrite ya za so linga bala ki premier tanga bala deuxième na premier bokena mariage wana tanga bali troisième premier deuxième bokino pour participer na mariage ainsi de suite ya za na ye ouvert à soutenir na polygame la souté et makambo tozo mona na ba pasteur et zamo passe mais to bon de la nzambe pona bango parce que zamo passe na ebisio mon frère makambo nzambe comme moi passe voilà passe Lumumba Kayembe na Londres, mon vieux Lumumba Kayembe, père Amindele, na Pesio Mbote, maître Siza Soukama, puissance Amikili. Mbote na yo, mon vieux Joël Moulongue qui na Birmingham, le vieux Gérard Saddam na Manchester, Gérard Saddam. Je n'oublierai jamais le vieux Bobo Batombo, il y a Maman Lami Bekantoy na Londres. La Pessibino merci, Doucouré immortel. Motema maman Gigi Kintsumba na Berne toujours na Switzerland. Le conseiller papa Philippe Kabouikou na Fribourg na Switzerland toujours. On est ensemble pour de vrai. Et madame Sema Mayasi, femme légitime et agence Mayasi. Forza Italia et maman Claudine Elouyeye depuis Kinshasa et enfin Topesi merci na maman Fifi Longo na Londres. Tobo ça n'a pété Claude Bila na Atlanta. Levé Daniel Makila Coupé, ça le Toulousain, et aussi à celui qu'on appelle Maître Loupet à Lisbonne, Bozaïbele. Il y a Louison Mbala de Madrid, président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association main dans la main, depuis la ville Fontaine, mais également à travers toute la France, Pedro Moutou, leader à jeunesse. On est ensemble pour de vrai. Mesdames et messieurs, merci pour vos soutiens, vous avez abonnés lentement et sûrement. Équilibre Télévision compte aujourd'hui plus de 37 000 abonnés. Vous avez belé, c'est une fierté. Beaucoup, encore une fois. Et Rosa Labisso, bien l'homme de Dieu, merci pour ta disponibilité. Je crois que nous avons analysé l'actualité par rapport à ce qui se passe. Mais des autres, toujours les canabas, pasteur. Bamakambo ezomona ba jeune fille na biso ba etomona ba Eliane ba feno ba yawa Eliane ba feno na ba Moizimbi scandale et consort. Alors toujours kende wapi et puis na habité un mot peut-être pour na conclure émission Kozani l'homme de Dieu. Ngana ko loba pona biso ba pasteur premièrement na bandiona parce que bato ba oseme ba des eaux de mingi et bato ba bengi ba komba ba pasteur ba prophète ba docteur ba apôtre ba évangéliste.
bala nanga bien même na monde net yo wa makambo ezebele otoleka ka tozoloba wa kwa mais soko landi ba plainte ya batu bazobenga biso koyoka makambo ebele oui ba vérité Moussena Nzamba za marié mais na France a promettre libala fiancé na Londres za na fiancé Canada za na fiancé États-Unis za na fiancé vraiment ils ont payé des autres ba lokuta ezali na monde yo je crois que bandeko bolanda biso ba bia siko passer à Nyati. Alors biso Nzamba pesi biso pona to kamba ba brebi ministère Moussena ngwana. Alors ministère za pona ko ministère Nzamba pesi biso na 3 rôles. Premier rôle ils apprennent à conclure le monde dans l'évangile. Deuxième rôle, ils apprennent à édification entre biso na biso ba chrétiens, édification mutuelle. Troisième rôle, ils apprennent à adoration ya mutabenga biso na musala we. Tango mondima epa na yo la kise nzela nzambe. La kise bonzambe la kise parole. Soko za tomber ko za célibataire. Olingo bala. Linga skiaka normal parce que Bible interdit musala nzamba ki no bala en paen. Linga ser na voie normale ser na nzambe tous bon de la nzambe so nzamba lingi to balana olingi na bolingwa solo bo balani mais pasteur be ya ko garaka batu ozana mwasi deuxième femme troisième femme net pasteur aboti sa Marie Misamo ana akina Marie Misamo aki 8e femme et pas ça parmi pasteur aboti bane belé na ba mama différent à cause moi na ndena yebeli bana na yewo ya boti na basi différent ba cause moi 25 baba zali banda mboka na baba zana kacha mboka. Alors, l'homme de Dieu permet na interrompre Mouké. Na dit frère Mike Kalamba, dans l'église, a annoncé qu'il y a Zobala. Avant toute émission, où est peine dans l'église. L'église est bêtée, ma beaucoup. Ce n'est plus un tabou dans Zobala. Et puis Moïse Mbi, et puis confirmer que non, a eu déjà moi aussi. Parce que les leaders de la communauté, si tu es exigé, il faut Bala. Alors, Moïse Mbi a Bala. Mike Kalamba pas Zobala. Est-ce que Ozomo Nango nous a sous scénario cette fois-ci Bala pour que ba respecter couple na bango peut ba respecter ba Nzambe. Ozomo est-ce que ba comme déjà prêt spirituellement et physiquement. Pour Moïse Mbi na bana pas Moïse Mbi. Moïse Mbi azana droit ko bala parce que na bala ki penzo officiellement te. Peut-être moi ba chéri azwa ki photos à sincère. Moi ba chéri azwa ki takepe ndengi pe banzo te senga kaka. Mais si quoi zo bala officiellement c'est normal responsable zo kamba batu faut au bala. Pour nae coup de chapeau abala nae premier zate est-ce que église reprendana te pour chéri mingi ba ra kuna pona ba intérêt chéri akoya ba ya apesa ki ba promesse lokuta chéri je t'aime je t'aimerai nde ba ko ba okima mais boba ki ko sambela nzambe ba otikala parce que ye ko sambela na prometteur okima par rapport à quoi soki boba kimi nde prometteur ki ba to 4 5 6 7 taba mono ki ko bala côté mususu ou d'office ma ba mona ki no passer ko singai même Matthieu ote ba révélation ba longola aza aventure moni ba okima izala kanango ye akui ko bala na ye ndinga zu mosi na bala mais pona frère Mike Kalambai ngai taki pasteur oyo na yebi doctrine bien Seigneur Bible zolo ba na doctrine boye doctrine oya Seigneur oya andimela comme pasteur soki Moussena Nzamba divorcé akobala kaka mokolo mwasi na kufi mwasi pa akobala kaka mokolo mbani na kufi wana doctrine ya Seigneur lokola komi koba comme si le bala lokola na changer ba veste lelo soki akufi neta bali so akufi ou bien levement sami ma ki Kalamba okende na ete parce que tout baza divorcé jour à levement ba okende te oui doctrine les abonnés na ba passer bala na biso wa ba série na ti ba bi ke tout yo ko kama moko levement ko mona so ko to mona ke ba muku na ba ba to mona ka minene ona ba na bango te pour doctrine boy divorce ba yango va ko bala faut ko réfléchir bien ko bonde la nzamba peso moins ce que ba musu ba passer comme sangai abalaki o abengani moso po mosa za ndoki te doctrine zo ba bongo te même soko bal soki mosa za ndoki ti luka délivrer Bible zo boya divorce soki passer à divorcer azana droit côté ate azana droit kamba batute afandi ndengo wana na vrai penda doctrine o assemblée zo kama mana ba ancien na ba diacre ba évêque ba koya pena ba suspendre selon doctrine ba lobby yango devant l'assemblée publiquement pe ba vandisio donc na nenge bena doctrine mai Kalamba ya bala cité donc libala wana yo libala ba bengi ye penyele pa ko bala kama ko Mike Kalamba ya okufa tous les pasteurs moni baza divorcer na ville bolanda biswa o ba divorça
ce qui enlèvement bon n'était parce que respecter doctrine. OK, enlèvement ezaka pona bato bazo garder parole pire ou bazo garder sainte doctrine ndé enlèvement za pona bango bato baza libanda doctrine mago moni nombre na bango margo mono ba osala tout mokolo enlèvement ba osalati bango batikala na jour enlèvement bible zo benga bango la vierge folle ndé bango wana o 5 vierges ba ki 10 vierges 5 ba sage 5 baza folle. Peut-être déjà seulement maman tant ils ont ko expliquer makambo yo nde mike kalamba za na droit balate lokola divorcé tant me va lukazo ngela mwasi na ye ba yo kana ba bongisa ki abala lisusu tant azo bala en tout cas azo misele mabe makasi oui mais parce que même libala ba tebele ba ko rater lo la likola libala eza blague te mon frère tant on s'engager na libala eza te ke zo meka lokola na mekimunga na biloko so esimbi mekana no supu te libala soko bali liwande kabola bino pona ba chrétien ça ba pasteur té même ba chrétien ba divorça avant ba la zela partenaire na kufa ce ka kufi ndo tikali libre parce que bible zo ba que non lié o ya bolingo ezo kitika biso katango moko akufi so mobala kufi nde lié wana elongwe so pe monsa kufi lié wana elongwe so tikali libre akiko bala mais dans le Seigneur tolo bandenge nini tozo ba ote boko qualifier biso ngana tikala kana doctrine en dehors de la doctrine en tout cas na simbate mais soko bébé si doctrine ndoko mona biso to kolobela mais makamza libanda doctrine ta biso to lobela ngote bake kalamba za na kwanga abala te okobala te zela molongani na yo bobalanaki obokabwani soki nzamba bengi et puis akufa na lelo teta mususu boso akufi na 90 yoko nuna déjà ozomona mangambo bolukaka okomisi libala ko to chanjaka ba verse ba chaussure non libala nzambe mutasala ngo eza institution nzambe mutasala libala. Mesdames et messieurs, il y a à boire et à manger. L'homme de doctrine, pasteur Richard, a formulé parenthèse mot très, très important. Et donc, c'est la doctrine, Soko Bala déjà, Zelati, Penela Rokufa, Bongo Bala Mosi Moussous, Bongo Soko Akoubina 80 ans, 90 ans. Donc, Mike Aoulek Sakaka, Vinega, Bonga qui célibat, bon. Ils allaient doctrine parce que vous s'engagez comme Bakri. C'est un pasteur na doctrine. Pasteur a eu libanda doctrine, a habité pour na benga musena nzambe. Peut-être ko ba embi ba mi komisi ba sena nzambe bango ala la muki po azumwa ba tebele ba olandaye a comme musena nzambe non. Na biso loko moko ko choquer mon frère. Au moins ne ba musicien chrétien tout ba comme ba pasteur. Biso ngayo na sambela nzambe. Nzambe azo ba no muto azana appel ministère ezaka pasteur il faut codicier. Open a vocation à ministère, nous avons un ministère. Parce que le ministère est au côté de la mobilité. Et ça depuis l'éternité. Avant la fondation du monde, nous avons Richard a causé pasteur, Jérémie a causé la prophète, un tel a causé l'apôtre. Et ça sélection avant l'éternité. Nous avons Jérémie qui avant de former le bon moment, nous établissons le prophète. Ceux qui m'ont improvisé, ma misère, les chrétiens, les belés, les pasteurs, pasteur. Merci. Voilà, le numéro de l'homme de Dieu est affiché au bas de vos écrans, comme toujours, pour toute communication, tout contact, message et autres. Robenga, Papa Richard, beau discuter, beau échanger, beau sambela, programme de prière, quand on est beau salaka, biso et salaka, biso plaisir. Donc voilà, c'était bien moi, les vôtres, les préférés, les mables. Jérémy Luemba, les renards du désert, merci pour la confiance, merci pour le soutien. Bateau Nyos Balandi Bisso, encore une fois, c'est Mamayasi Femme Légitime, agence Mayasi Forza Italia. Soyez bénis, Doucouré Immortel, merci à Papa Philippe Kaboui Kuna Fribourg, Nakatia Switzerland, Joël Molongue qui na Birmingham, Gérard Saddam na Manchester. Et merci à tous les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, Bouza et Bilé. On est ensemble pour des vrais hommes de Dieu. Rappelez mon numéro de contact et puis tout chité. Bandeko bolingi bobenga pasteur Nabino, Moussa Nabino. Ce qui est ma gamme surtout l'obiate, minga l'obésate parce qu'il est internet des angonga, moi tout le bagnon se zate, mais minga l'obésali, oh le banzam bezoloba. Soko lingo benga ngato solo la ndenge bande ko musuto benga na kawa kompenate ba benga ngai to fanda kata ngaza nanga téléphone ngamona yambaka na secrétaire ta yambela nga téléphone soko bengi ngato ko sola nayo même so lingi combien des heures combien de minutes to sola na za na ngai na je rappelle o tende ba tumso ta kano ava asambela pana moto tindana no mo eloko tindana mo code te pana ngama ka mona exista te biso za ba gardien do tindo sela ka lo banzambe ndenge zo senge tout selango so lingo benga na plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07
wana okutani na mosala na bino Pasteur Richard Mangando nzambe apambola bino soki Yesu Masiya azongi te tokute na bino na numéro mosusu. Je crois que nzambe apambola bino pona journal lelo be balandi biso nzambe asala bino grâce. Obisonyo zona bilo rebutike tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo obisonyo zona bilo rebutike tokota na biso tolata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwani ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme koyamba bapaya na yo na kati, comme koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimara kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.